Nate kaka na commerçant. Regardez ce qui va se passer ici. Na temps libre na yo tango ozote kate o pasaka ngo mingi kosala makambo nini? Bon, nata libre nanga na préfère kolamba na kofanda na bami na ngai. Ok, merci. Tango ozosola na mobali, ba qualité nini yo o lingaka kokuta pona okota na relation na ye? Bon, nga lingaka mibali o ba respectara basi. Oh, ba respectara basi, donc c'est ça. Ba qualité mso ezate? Te. Ok. E bongo ba défaut oyo lingi ata komona te. Na linga mibali o baza brutal te. Ok, merci. Tokende e pa ba oyo ba pasuli ba ballon pona tozwa ba raison na bango pona nini landanga tokende boye. Kombo na yo, âge na yo na raison o pasuli ballon. Joliki 30 ans. Na pasuli ballon na ngai. Premièrement, tant que je me sentir vraiment. Bon, elle est belle, mais elle est vraiment genre d'angaïté. Raison pour laquelle elle n'a pas sous les balles. Ok, merci. Et bon, au kasi pona yo, azaba jar mi balo lingaka? Te, aba jar mi balo lingate. Po anite? Bon. Alors, on peut-être na kanda pour na tubo li ballon. Te, pas ça. Mi bali ya mandefo on a lingate. C'est que mi bali to mandefo pas sous la bango. Merci. To yaboué. Kombo na yo, âge na raison au passo li ballon? Warden, Nazan a 24 ans. Et là, on a passé le ballon pour une premièrement, mobile a na mandefo. Donc, mobile a na mandefo. Donc, mobile a mukiyende. Ndia za na mandefo. Donc, mobile nyonso a na mandefo. Donc, un peu, malobanaye, il a qui a orgueilleuse. Donc, premièrement, il fallait pas akini na domaine wana. Mais domaine wana, il a déjà orgueilleuse. Ça veut dire même au etikali au salon bon. Donc pour nanga, elle n'est pas mal à sa chérie, à sa normalité zo mona kaza responsable. Hein, y a par rapport mais et l'eau mo ko na gande. Ya on est au Singapour mais à part ça ça bien. Merci. Aza bajar mi balo lingaka? Bon. Hey! Wanite. Donc, il a télé naïka de ce pile singate. Et là tu sa père. Sa père donc cop na ngeza ya ngonde na sala. Donc monde na tiboy tag designer. Pour il mbabe za mbongo. Pour ngabe na ngolo banu la tibo na sepela ngati lokwa ba mamu. Mo ba luba utaka na ba fond kuna. Donc l'atelier ça il y a pas mal mais ngabe na sepela ngote ya kudre. OK, merci. Merci. Kombo na yo, âge na raison au pasuli ballon? Jordi Akina, 31 ans. On a passé le ballon déjà, netika nzamba ebe na passé le ballon, abe linga mbela mande fouté. Donc derrière so talinga mo boy na veli ya mabe. Nda linga mbela ya mande fouté donc attends garder ballon nga zaka perdant. Donc moi no en avance déjà heureusement. On a passé le ballon mais azana ma bête. Donc lingi mande fouté be mande fe belete, mande fo ndenge nino ngi tongi moustache ou ngi. Bon, Azana est pas mal, hein? Il est beau, teint clair, ça va, mais à passer des ballons. Donc, mande faisait un problème. Ils ont belé, mais ils ont un peu classe. Ah, merci au moins. Okay. Merci, Toyabwe. Comme vous avez âge, na raison au passer du ballon? Comme vous avez Richie Kolo, nous avons 30 ans. D'abord, il y a Liboso, namoni azana manque ya confiance en soi. Pour moi si eza vraiment dangereux ma casse. Deuxièmement, na ressentir la même chose on a sentaki na moi si autu koleka précédemment. Donc na écotité. Donc ekeka likolo écotité. Merci. Aza baja rolingaka? Ouais. Moi l'indefu eza wana. Oui. Baba l'indefu. Moi azana moi loko wana. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Toyabwe. Kombo na yo âge na raison au passe du ballon. J'ai beaucoup 35 ans. Bon. Moi vraiment na sepel non na biema na été. Mais aza mutunza mbasali na golo bateka za mabe. Nazala moi romantique. Parce que de façon il y a trop mutu ya église makasi habillement na ya eza habillement ya ba sœur en Christ au profond.
ngazala moi genre quoi a frappé ngai te en plus ye moko alobi alinga mibali ya mandefu te so biso nzambe apesa biso poil tokata yango kaka donc esimbi te vraiment esimbi te. Merci. Aza bago olingaka? Te. Pona mandefu? Ouais. Merci. Kombo na yo âge na raison opasuli ballon? Bon, kombo na nga resort ani kitoko mais lo na pasoli ballon ni loko aloba eke moko alingaka kofanda na bakamaradi na ye ce total l'entourage ne ezoboma mabala parce que poani eloko ezoboma yo ozoprefere ozala nango yango moni ke eloko na moi ke un jour lelo so na nse na ndako eke akokoma mindondo na pasoli ballon na nga. Merci. Aza bajarno? Te. Poani te? Namoni te eza moto ya Branham. Bon, nga pe précisément kotala no nda lati ba couleur ebele ozoka d'abord pe mususu na maboko ni kotonde sa lokola ba quartier donc abanoza un peu ko mélancer nga na palais non za la brutalité donc ba raison pe mususu pe ngwana. Merci. Kombo na yo âge na yo na raison opasuli ballon? Lionel, 30 ans. Ça s'appelle Nada calme, hein, mais n'a pas solibal pour répondre à la critère. Voilà. Merci. Azaba go lingaka? Ouais, ça va. Merci. Kombo na yo âge na raison opasuli ballon? Berli CC 27 ans. Premièrement, n'a pas soli ballon parce que bâton libre na ya lobby qui n'a pas passé on a ba camarades. Yango est déséquilibré nga moi moké. Deuxièmement, accoutrement na ye na sepeli na ngote elle apparaît plus grande physiquement à côté ngate. Mais pas mal. Merci. Yaza mutu oyo soka approche yo osolane poani te? Amwindu makasi. Merci. Merci. Bon, tozonga awa boye kasi. Oh là là. Malheureusement, pour nayo lelo ozui match te, mais merci na ndenge oye na émission na biso lelo. C'est na cause micro na yo. Tokoy ko mettre le maboko. Merci.